Now, to strengthen our fight against gang violence, I will be deploying the South African National Defence Force to support the police. Now, to strengthen our fight against gang violence, I will be deploying the South African National Defence Force to support the police. Our Indian Sanisata, oh, that's Sanisat Pretoria, donc, Pazulu Bango by Emom Kebo. Our that's Sanisat. Tangwana Police Station, over Zulu. I show quite out. Is that where you now? Ne ba osala na ba mobilité. Ba bina na bango apo bakena na Union Building. Donc baza escorté par la police. Donc c'est un peu ça. About to go down. Who's the camp so I can go to? Okay. Which country do you come from? I'm from Congo. Congo. You're from Congo. What is the nearest country to Congo? If you're seeking refuge in South Africa, because according to foreign policy, you're supposed to go must migrate to there. You're so supposed you to cannot go come to to South Africa, seek refuge in a wrong country and ask silly questions, ma'am. No, the government. The government. Which government? The government. Which government? Which government you're talking about? Let me tell you something. Shh, keep quiet. We don't have time to reason with foreigners. Leave, my guy. Let's go, ma'am. No. Let's go, ma'am. Shush. Leave. Leave. Let's go. We don't reason with foreigners. We don't want the reason. You ran away from your problems. You came here. You have your own government. Go vote there.
Ourselves at Burgers Park here in the Pretoria CBD, where we are expecting members of the March and March movement, who are seemingly also going to be joined by members of some political parties. Behind me you can see some members of Action SA. In fact, we also have the SA Police Services, who has also started together, because this march will start here at Burgers Park, make its way through Sunnyside, and then make its way to the Union buildings. And this is a burning issue, especially given the fact that we've just come off of celebrating and commemorating Freedom Day. But one of the issues that seems to be plaguing South Africans in particular, what the March and March movement is going to highlight is the joblessness of millions of South Africa, which has also stemmed, fueled rather a lot of tensions between South Africans as well as foreign nationals. A lot of the allegations that have been made by this movement is that we've got undocumented foreign nationals who are taking jobs from deserving South Africans and young people who need the employment. I just want to quickly speak to one of those who has just arrived. Ma'am, just your name, your surname. Here I see you representing Action SA. Why was it important for you guys to be here? Okay, my name is Neoli Galagala from Action SA. Angala bakoti ovi. Mama la batoro ba yuma. Ngaba biso to na banga mayeli. Ventile. Waki mboko la mboko na weme ozo misanga ba ventile ba toro. Ayele na bango. Bakota ovi, bakoti ovi. Koti ovi. Bien sécurisé na bambila. Reprendre. Vous allez banga mayeli. Ala banga mayeli. Reprendre. Maman na batoro ta bango ba ki ovi. Ala banga mayeli. Ayeli na bango. Bring the camp so I can go to. Okay. Which country do you come from? I'm from Congo. Congo. You're from Congo. What is the nearest country to Congo? If you're seeking refuge in South Africa, because according to foreign policy, You're supposed you to go to must Ghana. migrate to them. You're So supposed you to go cannot to come to Ghana. South Africa, seek refuge supposed in a to wrong go to country South Africa's and not the ask nearest. us silly questions, ma'am. No, the government. Which government? The government. Which government? Which government you're My talking guy, about? let me tell you something. Shh. Keep quiet. We don't have time to reason with foreigners. Leave, my guy. Let's go out. No. Let's go out. Shush. Leave. Leave. Let's go. We don't reason with foreigners. We don't want the reason. You ran away from your problems. You came here. Let's go, let's The go, government. You have your own government. Go vote there.
Ourselves at Burgers Park here in the Pretoria CBD, where we are expecting members of the March and March movement who are seemingly also going to be joined by members of some political parties. Behind me you can see some members of Action SA. In fact, we also have the SA Police Services who has also started together, because this march will start here at Burgers Park, make its way through Sunnyside and then make its way to the Union buildings. And this is a burning issue, especially given the fact that we've just come off of celebrating and commemorating Freedom Day. But one of the issues that seems to be plaguing South Africans in particular, what the March and March movement is going to highlight is the joblessness of millions of South Africa, which has also stemmed, fueled rather a lot of tensions between South Africans as well as foreign nationals. A lot of the allegations that have been made by this movement is that we've got undocumented foreign nationals who are taking jobs from deserving South Africans and young people who need the employment. I just want to quickly speak to one of those who has just arrived. Ma'am, just your name, your surname. Here I see you representing Action SA. Why was it important for you guys to be here? Okay, my name is Neole Kalakala from Action SA. Angala wako bakoti yovi. Mama la batoro ba yuma. Ngaba biso to ala banga mayeli. Ventile. Waki mboko la mboko na wende ozo bisanga ba ventile ba toro. Ayele na bango. Akota yovi, bakoti yovi. Koti yovi. Bien sécurisé na bambila. Reprendre. Vous allez bango mayeli. Ala bango mayeli. Reprendre. Maman la toro ta bango ba ki yovi. Ala bango mayeli. Ayeli na bango. Situation où ils en Afrique du Sud nangana lobela vraiment sujet au thème, mais après avoir côté la vidéo bilia bande ko na biso ba congolais na ba congolaises au bavanda en Afrique du Sud a na habité mutu moko fois lobela likambo. Premièrement nos situation isolée en Afrique du Sud et ça va libosoté. Ceux qui déjà en Afrique du Sud a plus de 5 ans, 10 ans, à 3 ans. On a déjà que non exemple la libosote likambo oyo et salama, mais pour na biso bandi ko na biso ba congolais, pourquoi besoin esprit à cause se victimiser? On dirait bakambango basala ka awo basele lango kaka biso basele lango ka po babuma biso. Non, soko lande liba makambo bango basala kana ezalaka toujours pour na ba étranger nuance au bazana Afrique du Sud, ba étranger nuance au bazana mboka na bango. Problème pe musu c'est ça que deux fois tant basala ba makambo na bango wana baza ba tentente baza bato baza na ba raison na bango ezo pousser bango basala ba biloko basala ka wana. Problème ezala ka que non façon basala la kangonde e bimaka mabe, mais ba raison oyo basala la kango ezala ka vraiment valable. Soko yena mboka bato biso ba congolais botika nano esprit ya kozala toujours négatif, toza trop négatif. Boza na pays ya batu e yambi bino bazana na ba comportement na bango basala ba sisi cela, mais oza déjà na mboka wana mboko eza mabe mboko eloko ezate mboko vraiment eza na ka Afrique eloko ezate, mais ozaka kawana na mboka ngo ozokende pe sikate. De plus oza négatif na maloba na osi mboka wana okozwa bénéfice mokote eloko mokote ko changer na vino parce que ozomona eloko malamu te na mboka wana. Et puis na mona ki vidéo mususu mutu moko alobi que non na mboka oyo vraiment liandambu bomba ndambu parce que mboko oyo vraiment futur ezate eloko ezate tout ça na bi yo depuis obanda ko liandambu na ko bomba
Obombi déjà combien? Kolingo yebisanga que yo oleki ba millionnaire ba riche ba wealthy congolais o bazana mboko baza kotonga baza kosomba bandako bazo sa makama minene yo oleki bango na mayele. Bato okutu falaki baya na internet aba bando kolobaki mboko eloko ezate mboko ceci mboko c'est là eza ba riche o baza ko investir na mboka o po bango nde bakoyeba que non na dépenser mbongo na ngebele na tchena mboko tout ça mais na moni déjà que non mboko eza place à kotia ba biloko nyonso na te mais bango okomo jamais na mode na riche wana ye wana na internet bandi ko yebisa biso po yende mutaza vraiment mutu akoya ko yebisa biso que non ngai na dépenser autant na mboko yo na monique mboko eza mboka te ya kotia mbongo na yo liandambu sala tu obima mais jamais eza kaka batu oyo mboko yo o bazana ngote nde bazaka mboko yo ceci mboko c'est là non mboka oyo suki kaka oza na quartier ya bien oza na document na oya normal oza légal na mboko bakosala babiloko na bango wana eko affecté yo na rien na moni ko tumutu moko alobaki ke non ba oyo ba makambo oyo affecté bango te botika koloba ke non eloko ezate en Afrique du Sud tozo souffrir tout ça bokanisi ke non ata ba oyo bazo vanda s'occuper na ba Santon na ba quartier moko ceci cela yo kanisi bazo capacité ndenge makambo ezo sala mapona ba étranger. Laisse-moi te dire que non, ata soki mutazana aza riche ndenge ni na mboko. Ata soki azovana na quartier ni nango. Ata soki pendenge ni batongo bakoma kakuna te. Aussi longtemps que bazo sala makambo oyo pona ba étranger et puis pe mutu wana aza étranger et ko affecté ye somehow et ko affecté ye. Na koki kovanda na ndako nanga awa bakoma kakutu te côté oyo tout ça na kovanda oui. Mais na kovanda pour inanete na ndako na kendake sikate esenga na bima esenga na kina mall esenga na kende sisi sela na kina makambu nanga na kokende ndenge nini soki makelele oyo eza na pays biloko mususu bos kanisa te keno bolinga kaka te ko se victimiser biso non mususu ki ba bisi bino keno bo keno kovanda na ba quartier moko boye oyo bakoma kate bokomi keno mbongo ezate tout ça na keno kovanda na quartier oyo bafuta ka soki pe 2000 rand 3000 rand pona bomba depuis babanda kovanda na ba quartier na soko tuni bango bomba déjà combien rien kaka même bato ana bazaka pe kaka na eloko te bilo musu na vie ko kansate ke no poyo ke na ba quartier moko bofoza soki pe na combien na sala moko boye kaka na mbongo no zwa kana soko salika calcule bien prioritize safety na yo les restes you will know what to do. You will not ngana zana ba témoignage moko ya mboko yo et ko encourager ba te bele bozala toujours positif na maloba na bino mboko oyo boye mboko ceci mboko cela ata soko ke iso ki pe wapi yango na pays ni nango wana ko kansa teke kuna ndi babando peso mbongo chaque fin du mois esenga oka ko bunda esenga oka ko sa soki pe ni nango wana partout okokende soki o maîtriser na nesika yo zate esika na so okokende yo za kapo to yebi keza situation za na pays ezo déranger biso nyonso ezo déranger batu nyonso ba étranger nyonso awa o est important oyo faut ça les a que luka méthode oyo ko sala que non ata soki likambo oyo ye lisusu et affecté yote za luka façon ni nyango que non na move place mususu na kini ko vanda ta place moko bo oyo ki ata soki babandi ba makambo na bango wana na otala ngo kana musika pour moi ba biloko ngesala maka 2 jours 3 jours et sini nango calme koti 2 jours 3 jours et sini nango et puis na pesa on a biso que non toko za kaka na kolela wana olingi kozwa solution te o move okende ba place moko boy. Laisse-moi te dire que non biloko esilité et kozala kaka si longtemps que batu misusu ba kozwa comme sala te na mboko baza ba na mboko ba kosala kaka ba biloko parce que gouvernement peut engager batu nyonso te ba na mboko nyonso ta ko engager bango nyonso te quand même batu obi ba ozanga misala bako bandaka koloba ke non bozoza misala na bango et ko sila kate et puis peut changer langage quand ndenge na lobi ba riche bazana mboko ba congolais ba congolais ba riche ya GT ezate ba oba ko sabino na internet wana obo mona kate bazali mais jamais mona bango na internet ba bandaka kaka non pourquoi parce que baza positif donc ya oki ozo souffrir na niveau wana mama zonga na Oyoki elenge ya Kongo